Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, shikote bango. Bandeko babolingo, bote na bino ya mingi, madosha kona bino lisusu, na émission na bino, où ils ont la ravage actuellement na kati ya internet, na bandako na bino, na ba portable na bino, na ba iPad na bino, ezo yamba yango malamu pe nazo so ba retour nango makasi émission na bino moi une histoire, histoire où ezo pesa nzambe lokumu na ba vie na bino lelo na ba plateau na biso naza na esengo ya koyambela bino Mardoché Kayembe oyo azali chantre chrétien na sepeli mingi po tomona ye mwa kala akoyebisa biso pe pona nini tomoni mwa kala dans les parages. Bonsoir Mardoché. Bonjour. Bonjour. Boni. Na pena sepeli ko ya émission yo. Na wana musika mais ko fanda la bosso so ezangolo. Vraiment. Dès qu'on a ça bino émission na bino ezana 3 parties. Partie où on a yambeli bino invité na biso Mardoché Kayembe chantre chrétien et pas iwa pitoko solo la na ye moi makambu mike a expliquer biso kande na lobi po ani mikolo to moni ete pona nini na kata ba chantre moi mbilinga et koti et puis après à kobete la biso histoire na ye tout simplement inoubliable pour mis à part le souffle de vie, mis à part la croix de Golgotha, le sacrifice de la croix. Ata mukolo moko te nzamba salela ke mwa bola moko oya ko tanda devant bino oyo zotala biso bi espoir esili pour et remettre espoir katinayo pour la kisa que le panier circule encore abete la histoire moko tout simplement inoubliable. Et activité nini ozanango actuellement? C'est activité na zananga musicalement kaka on na kuma Kinshasa awa c'est-à-dire kuna naza na ba contrat mususu ape naza ba contrat mususu yango moni naza muke kuna mwa 2 mois kuna mwa 4 mois kotoyo mwa 1 mois kuna c'est ça sala ke toki na source to ressourcer to zongi kaka bongo mais toza kaka na sama kolo po to sala nzambe na ndenge bele nzambe ezaka te po sala nzambe fo oza na visibilité. C'est nzambe asala mamsusu na secret mais ressusciter mon neka na miso bato. C'est-à-dire toujours ça la kaka di manière d'une autre mais tout toujours na sama kolo po yango ndeza final. En tout cas bino moko boyoki tozaka na sama kolo Yesu po Yesu ye moko nda saka publicité ya kombo na ye. En tout cas bandeko naza na posa motema ezo chauffer penana senga Mardoché Kayembe abete la biso eloko moko na chiluba po elamusa ba mémoire. Il y a moi moko salela kibiso dans le temps. Naza nango ebele. Njingimbe yo. Njingimba nzambi wa moyo. Yesu muluma wa mpolondo. Chilobo cha makanda yo. Wani nzambi ujingimbe udi nzambi kayo china bwalu nasha. Nasha munda mwambwebwe. Yesu wani kayo china bwalwe. Bena chana ni bamanya makanda wani nzambi yeye. Bamana makanda nzambi wani waba moye. Ei wakatokola Goliata, Yesu wani wakatokola nzambi wadagona, wakapanda njila muchipepela, mikuna mine na itu jina jenda, na shampepela na shama voila, batu ba mweme ka batu ba fuishi bwa bundu yo. C'est-à-dire nazo la kisa munene ya wani nzambe ujingi mmeo, c'est-à-dire nzambo ngana uyembela uyu. Ujinzambi kayo china bwalunasha sabi abanga relote wakatokola sabi wakatokola Goliath sabi ateresa Goliath sabi asala nzela place matiti ezamuna makimuke zama matiti sala mi batokomoleka amen sabi azwanga au fond place famille balembana sabi place où famille pouvait même pas imaginer que un jour pouvait aller dans le fond dans les ténèbres. Il met sa main pour te récupérer. Abim, Mado Chak, on a vu. Abim, monsieur. C'est-à-dire, Nzambe, oyo. Asili sanga pour ça, ou l'inga banzambe mususu. Parce que banzambe basa na bango. C'est-à-dire, akomi sangai elembo ya bolingo na ye. C'est-à-dire, nakoma centre ya nyusu na osala. Vraiment. Yango wana
nazo pese ki munene wana parce que moi tant tout tu pesa ba combo na ça album moko et les cas comme nango Dieu des multisystèmes et ça la moins polémique ah vous avez pas mal de si c'est parfois tu me pesa ba combo sans tu ba grandeur ya combo quand on dit multisystème c'est quelque chose qui fonctionne en plusieurs fois illimité. Ça veut dire illimité, il est partout en même temps. Qui peut s'appeler comme ça si ce n'est pas Dieu? Donc, c'était juste ça. En tout cas, comprenez que c'est Mardoché Kayembe. Donc, on a moni vraiment ce Dieu-là du multisystème. Moi, une histoire où il y a vraiment. Papa, c'est quoi 100%? 100% Kassai. Bon, il y a combien de niveau? Non, 100% Kassai, c'est Sili. Ils ont déjà dans la plateforme. Il y a un débossé là-bas, clip. Auto ça là, ils allaient louangement collectif. Dans 5-6 bayembi presque à Paris. D'accord. Bayaya, Baleki, Nyoso. Oyebi ba frère Thomas Kalukofe ba Mbuta Kamoka ba René Lokwa Topesi ba Mbuta ba Minzungu ça dit ba Minzungu voilà ba papi ça dit dans sangisi ba yembi vraiment majorité ya ba yembi ya Paris on sait louange mo pour le commandant il y a moni lelo zaki journée ya préparation à clip ya on tozaki journée mo tout passer pour lancer la clip bientôt et vous allez na marche mais 100% Kassai c'est un album qui n'a pas vraiment pour na bateau basa fond na bangana jika na ba mwene du tout na vraiment fond ba yebi lingala te ça dit na la sipipo mo ki malgré na langue na bino Jésus-Christ est Seigneur il restera Seigneur ça dit na ba problème na bino solution ça comme moïse donc va toter ya lingala ah oui mais ba comprendre te ozolo banini yango na chiluba kaka ezaki vraiment chiluba vous savez Chiluba eza moko ya langue na biso ya Congo. Na sina yema na Kintandu, na yema na Kikongo, na yema na Swahili, na yema na mama langue ebele. Na lingaki pe na sala 100% Kassai. Ya romoni na 100% Kassai na sala ki double album, moko ezaki 100% Kassai, biso ezaki na banzemo mosusu ya lingala, français, bekolo mosusu quoi. Mais nous tozaka pour le coup nkolo. Siko moi, une histoire, Bino Moutou, Bozo Talango avec beaucoup d'amour, Bolingo Ango Mingi, Edino TV Bilengi, Azole Kisayango, les lions de la presse, Zoleka, donc chez Mado Chako TV, Zoleka, donc Nazo Senga Bino vraiment beau s'abonner massivement. Ozala chrétien ou pas, Bolingo Kande na expliquera Bino, Ezala Roye Bakolinga, Yangonde Wana Nzambe. Papa, moi mutuna moko ba ibsenga ba biloko zo yamba ye mais kana okotuna ye na ensemble ya bango nyonso ba chantre pona nini mingi lelo mingi bakomi kotika ki chantre bakomi ba évangéliste est-ce que za nzambe mutu azobake mwana nga sikotika koyembela nga ye mutu toyebi ye koyemba obo oyemba nde yango ezolesa ye malingi su kolia te alobi plutôt bokende nanu par-ci par-là pona koteya nanu ngai ke nazali nzambe botiki qui chante beaucoup na bino ko te évangéliste ngalelo na comme évangéliste awa toyoka pasteur et ça na nous tendance nini wana. Merci beaucoup maman. Et le problème c'est que bon quand on dit chantre évangéliste et pasteur ils ont un salmo tout ce que moi je chante je suis en train de prêcher nazote ya bato mais na loyembo ya koyemba ils ont encore elo moko et sikoyo eza na mutu nde azoninga zwela oni nzambe pe tango ayebisaka mutu azalaka te que Dieu m'a dit il y a que vous qui sait que Dieu vous avait dit mais nga nayebi te yo po yebi te c'est-à-dire ezaka likambo mutu na nzambe na ye parce que so tolobi aspike biso akospike biso te mpo nga na bo déjà chantre tout ce que nous nayembaka eza lokwa évangile évangélisation c'est quoi côté na terre bateau banzi monanga terre bateau ça obligé de nakilela kana cher pour na terre parce que ceux sont to komi ba pasteur bo so bana ba wimba bana ba ça adoration parce que vous savez ministère obsto ça la ministère ya chantre c'est un ministère moko éternellement parce que mukolo
afin de rendre na loyembo. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Nous avons besoin de battre. Parce que c'est lui-même la parole. Maté, ils ont pour la biseau, tous à la scène de encore. Mais adoration, ils ont bilé inaï. Yangonde azarana, yangonde salaraki, yangonde sala. Donc, ce qui m'a à l'ongoué, à tiki moussala la musique, pas comme au côté, peut-être vision peut-être un cola le bela qui est. Mais, on a le bakango, si ça arrive un jour, nous avons peut-être sur notre coup, il y a un pasteur, nous avons comme la pine église, nous avons nako beta mbonda ça dit que ça il nzambe ça ko yemba to côté até moto ya reclasser ba kis na église ça il nzambe bien sûr voilà moto yo ça dit moto nyoso azana neloko ko sala na pesa conseil ka ke so ko tiko yemba zo obligé comme pasteur c'est pas une obligation et puis c'est pas c'est ça gradité pour ton monument Kalambai pasteur et moyembi nanango yebi nsemba Mike Kalamba ete lelo asese église akomi pasteur yango bandeko babite mais kana okotuna po bango nyonso toyebi Mike Kalamba ndenge toyebi Mardochée kayembe ndenge toyebi oyo ayembela biso Gege Moïse Mbiye voilà quoi donc mingi ekomi outi chantre nayebi te soki eza ba grade eza ndenge tomataka na classe outi niveau yo mati niveau yo est-ce que ça peut na bongo ou bien franchement misusu pour na kati yo te papa o ça peut na scandale bakomi kota ti na politique ba politicien et to kotanga bango awa te ba se belé le problème c'est que dans le binyo sauté sous ba cause la vision ba bungi yango moni tango bungi vision komota mon tamso mona nzamba sala yo ki ozala cordonnier yo lingo ozala musicien yo lingo ozala tailleur ça dit tu passes ton temps à chercher quelque chose où on colle à bengela yote mon olexia tant on a suka mukolo ko ma cordonnier mon ka vie na yo échanger parce que nzamba sala ka bola moto na moto lelo ko na ngana yena yembi de par nanga moto ya te par na chacun a sa part de Dieu. Et sur le cause où ça campagne dans ma part, nous sommes comme le cause. On est comme moi, je suis Nzambe. On est Nzambe. Moi, oh, j'ai mon temps, moi, exact, pour y éviter ma Nzambe bisaki. Alors, Dieu m'a dit, si Dieu, Nzambe bisaki, et c'est comme Nzambe, même Nzambe lobi, laisse le mal et le bien croître. C'est lui-même qui est mieux placé pour des yakulongola. Banzoube place c'est biloko bala mobota parce que nous on n'est pas digne ya kolonga la biloko on a placé ça d'accord ça dit nzamba otiki amoni maki biloko bala mobota mais na peme nango banzoube bote soki na biloko na komélité alongi banzoube na ekupikola na biloko bala mo ezali ça dit faut déjà biloko bala mo kola et comme on a na maturité parce que moyemo konkola oya oyi baninga o c'est juste ça conseil na kopesa bango yango wala parce que kolonga musicien kolonga chantre comme pasteur et ça va au loin les balais aucun océan c'est la même chose pour nous yemba banze na bango était arabat ils sont commandant était arabat c'est ça maté ouais peut-être nandenga pasteur na mabonze zokota vous gagnez mieux peut-être ceux qui montent comme ça là azana intégralement derrière on est comme des surtout que ba producteur a produire ba CD Nicolo baza mingi te donc ba komo kende kaka na ki pasteur po ba yebi ke ba mama surtout biso ba mama to lingaka Nzambe moye te donc to kamataka mbonga ba papa ko tia na ba mbonza non maman on a raison maman pour moi ça que là où il y a le bien il y a toujours les mal c'est des choses qui se mangent maman la biso aza maman kolo mais ba commissaire maman présidente de l'église rapport aux années t'es pas au monati c'est ça le problème là yo maman les quoi maman botinga ça l'équipe déjà 70 quelque bon commissaire maman présidente de l'église elle va apporter quoi apporter sagesse maïelle papa ça dit oh il y a vivre ça peut moi une histoire
po mama soki avandi awa na age aza nango mais moi une histoire bato bakoyamba ebele akobanda na kolakisa bolingo na nzambe mpo na ye ndenge apesaki chantre na libumu na ye omoni yango te. Oui, c'est vraiment bazo limité on est nzambe et on a bien nzambe a osé la fin vomber la fin d'une chose qui sont commencées parce que si nous sommes aussi à bon nous sommes à bon on est allé là côté là pas changer rien nzambe a osé les premiers jours jusqu'à na souka ça dit so ya nzambe lelo ya mai banda ya magiti na souka ngala yepoto 2000 bana na ndima yesu ti lelo naza na ekaka eya te ekite te na passe na bisengo naza kaka na ye avant oyamba yesu osalaka na onini ozalaka nani naza na histoire nani naza boso na bi naza na ba so autour de grand prêtre de César Ngadi, c'est-à-dire orchestre nanga professionnellement pas bon ça va quartier parce que dans les cas d'habitat pour amener les camions orchestre nanga professionnellement ya munene ya Congo là ça c'est et pas général des femmes big star même un grand prêtre César Ngadi à l'époque parce que c'est mon grand frère de quartier. Quelle révélation big petit nanga il m'a bien petit le lot faut arrêter pas des fois faut ça la tester quoi bien petit na forme to kota naka to kendati nangiringi loba likambo comme intéressant bande comment une histoire OK c'est nanga musiko na ba OK sa quartier siko na kisiko équipe supérieure OK na kuna na kota na kuti ba montana ba kabose ba koklisho ça dit na koka vraiment boloko la ezalaki nango na koti pe na sali test na sali chant na sali c'est-à-dire bazonga le même jour vraiment bulu ezalaki nango ndenge ezalaka fo mutu moko oleka kala mutu moko kala na mutu moko amema yo okota na manzela na pose peut-être qu'il y a peut-être il ezalaki na minene wana ngana koka vraiment ouais ba benga ya César Ngadi to pesi mbote clé boa respect donc asali bato ebele yango ba grand prêtre yango ba comment benga nganga kazaki nganga grand prêtre à l'époque oh donc nganga na donc OK non na ba kisi nenyo so déjà nganga lobi alikota tu sais il sait connaître la valeur d'une personne tout à fait na aro mutu azana c'est la vérité avec la musique à quartier ay m'a bien ça moi ça dit azala ko la manager ya joueur ay talent ezali awa talent et aussi dans la quartier te na mbinza donc tout me mango la l'école vraiment ça je reconnais ça grâce na ye na kota na monde ya professionnalisme d'accord beaucoup les que beaucoup qui ne répètent beaucoup na mabanda 8h 10 20h beaucoup qui mamusala et puis il y a bato va motiver so ka moni oka koza na motivation il est derrière toi vraiment c'est vraiment un grand frère il m'a soutenu vraiment beaucoup et puis grâce à Général des FAO améliorera ba biloko ebele chant danse ba poate kuna ezaki makuna c'est spectacle ti après 2 ans 3 ans 4 ans nake basomi na l'équipe mususu wana ke siko pas multi système madilo système OK quand nake kuna siko na kuti génération moko boye bon génération ya ba vie so ngana siko na ili génération siko ya biso changer mode ba danseuse to na équipe to na donc to na génération mususu voilà quoi 96 97 to voyage ça dit c'est vraiment que ça chant que ça sagesse en musique c'est grâce à mon fin de fin Madilu système à Sunganga Mingishan avec moi ça veut dire l'enfant aimé naola naï na ok na ya ketinga ndako ça veut dire vraiment c'était vraiment un papa grâce naï na mon Afrique mon bimba ma tab avion illimité
Et ça, que en 98, tant que France a gagné mondial, ah bien, petit, non, petit, banal et loco, mais Zidane. Parce que tu es meilleur, donc, Mamadou Salah, ils ont un mot, donc, c'est grave, non, c'est grave, c'est grave. Donc, Bandawana, Boaki, Zidane, attaque à des pointes. Parce que nous avons vraiment attaqué à des pointes. D'accord. Donc, nous avons vraiment, sur le podium, va sentir que Naza. Donc, tout ça, on a, ça, Banzela Oyo, nous avons mis manga, la formation. Dieu m'a amené là-bas. Et puis, tellement Dieu m'a tellement aimé. Et ça là que, dans les seuls musiciens, il y a un groupe Amadou System, il y a un visa, il n'y a aucun sénapote. Le seul. Ok. Le seul, ça veut dire, les seuls musiciens artistes. Donc, pour Naya, Zara Bitumba. Mais Nzamba, Nzamba, comme on peut Nzamba, ça bon, c'est quand déjà. Amen. Malgré que vous allez agir, et puis ça, je suis à ça avec aussi. Jésus-Christ lui-même savait que Judas a la traître. Donc, ce soir, il y a la traître, il faut que tu fasses un peu de temps. C'est Nzamba qui est pas embatté. Il faut que tu aies pour te ma chair. Peut-être Jésus le même jour. Jésus-Christ est allé dans ta croix. Peut-être que tu as sauvé. On a vu maman chaque on a vu que mabé. Mais alinga zara pe mena, tika zara pe mena yo. Parce que aza escalier pour na yo. Makambo ya koloba yango nde sala ke nzamba mbona yo to nzamba batela. Vraiment. Bato mususu na vie faut que tamela ba kufa, faut bazala bon moyo. Aza vraiment magara malika mamazo sala, mais amoza madongo ndeni azala kaka. C'est-à-dire na butuma musu asala kamena moya kutoka ndenge mususu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mutani na ko ke musika te. Faut azala monaka. Vraiment. Parce que babete les solos on dame so ko ndimate. Et ça la robiso oyo tu n'imara te qui peut-être un jour tu oya na mboko. Et bato musu tu nzaba bombe on ba vie ba mona. Musu beaucoup te en limité. Parce que biso mais tu vois mais na on te comme ça on a vendu. Yé wana ko. Parce que Dieu il est multisystème, il fonctionne à plusieurs manières. Vraiment. C'est-à-dire nous avons passé à la lolenge où il y a une CP à sala. Corbeau va monter nyama empire na bato mususu, na ça na valeur pas bato mususu. Na miso ya Eli, corbeau azaki très important. Parce que bato laisser bazala yete. Na désert, corbeau ne a laissé. So yo au fin la corbeau na miso ya Eli. Ah kamo yo. C'est-à-dire il y a des ça na bato mususu oyo. Babamo na ontina te mais nzambe ndazo mona ya mutu ya. Vraiment. Donc yango banda lelo faut ça mais après banguna na. Bakufute ba faut ba kukufate faut bazala. Bamona nyoso yo nzamba akana kusala na bivina yo. Tanga kokisi yango. Après bakukufa na bango. Pharaon il s'attendait pas que les gens les Égyptiens pouvaient traverser. Nzamba tikaki na bon moyi. Pour amona mai ndenge zo kabwana. En limité l'océan et Kabwani, ils ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Pour na sa mai na sa mai mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a que Dieu qui peut faire ça. Ça dit na bon il a pas été mais mado et comme qu'est-ce qui se passe? À Salinine. Ça la vie na biso les grands. Moi j'ai vécu beaucoup de choses avec Nzamba Sailanga ebelé. Moi ngaina on m'a greffé du rein. Papa, on est content de moi une histoire dans notre comité. Na Monique vraiment Nzamba makamba minene bilembo ezali. Amen. Nzamba tika c'est-à-dire tant Moïse a passé le mai panzani bana Israël bakati. Vous savez si bango ni bango ça na samai les bana ezala te. Faut zo yango ezala bilembo. Ça va tant okolaka osipika de mumbile mabango yo eza ya sama ya océan. D'accord. Donc pour oko faut la nager tous la mise pose na babanga. De ce monde le banga ça veut dire nzamba sai na bomo. De biso za bilenga nzambe. En tout cas bande ko ba bolingo no ko sabinote
émission oyo moi une histoire na linga kango makasi po koyoka ba histoire ya ba grande personnalité ba humblement vraiment ko reconnaître que nzamba za au-dessus de tout. Donc ndenge azaboye papa maman ndeko ozotalanga yeba ke akobimisa na maboko ya Pharaon. Quand ndenge papa nanga beti lisolo c'est à motema nanga lobi nanga na ebisa bino que akobimisa yo oyo za peuple Israël na maboko ya Pharaon, et il est le véritable Dieu. Il s'appelle Je suis. En tout cas, ça palpable. Papa nakanisi na pesa ndeko na ngai babengi tout ton camon, hein, balobi, hein, le petit Makambo, hein, star. Ba gros bisous na yango wana. Nazo rappelé bino que LKM service fret maritime aérienne et transfert de fonds, hein, eza toujours là pour na bino ezozela bino. Donc soko za na biloko kotinda na Congo na tango oyo na moment oyo yango nde ezokanga masolo ezoklebowa ezomema biloko ya destination. Donc soko za na besoin kotinda biloko to mbongo zwa numéro zwa biki na feuille komi 06 26 2 fois 52 36 ou bien le 07 49 16 65 50. Ezana 18 chemin des Sandrennes na 91 220 na Bretigny-sur-Orge. LKM service Mimi Laifeta eloko mususu. Timati kaka. Autrement dit, eloko mususu ya nanga na pesio ba gros bisous pe ba merci ebele talaka yo eloko makasi. Donc papa to koti na kata histoire pour bato pena bango ne ba lingaka pena moi une histoire. Babi to talaka ya ngo po yango nde tombolaka kotala bolingwa nzambe pena susuke le panier circule encore. Tozo continuer kana kati ba. Moi mis à part 100% Kasai. Pour na yo moko disque zo préparer les biso ezali ou bien dans la kati studio ou bien te la biso na no basang. Non, toujours préparé, c'est on sala nzambe ezara na poste ça veut dire on le fait tout ça là toujours tout ça là là na bona ni awa ba obina esengolele. Ça veut dire on est maman ngala les sabato bazala banda boata la biso. Peut-être que là peut-être comme ça que là on nzamba zala on a besoin de noter. Parce que tam su mabonde lo yo sala déjà so bosana. Nzamba ça mémorisant. Tam ça répondant déjà. Mais le temps, il n'est pas encore là, il n'est pas encore arrivé. Vous avez besoin il a sauté, banana ko sepela, banana on a sengo. C'est ngala sina pesa ba témoignage ya makambo na nukula sale lingate. Mais la pesa dans l'église. L'église mo passer à lukaba. A aussi nga ba témoignage. Bato afani ba ko témoigner nzambe te. C'est-à-dire muto alingi pour témoigner nzambe, faut passer na wa HLM. Faut passer ye CD nda témoigner nzambe. Ou eloko eliki pe mananda izate ko le CD. Après mi ga bon, après témoigner nzambe pesa nga permis. Ah, ba beti maboko. Mais nazaki na auto école. Na loku na zoina nga permis te. Vraiment. Na kumisi nzambe le loko na yebike na kozwa yango pour nazana kondima. Na tomo lija kombo na ye. Wala bato bamona te ko koseli nzambe nanu makambo. Ta on a zone ici nkolo moni. Kombo na onde tombo ame. Parce que kombo na nne azana besoin tombo ame. Ngate. Maman, makambo il faut précipiter nzambe na makambo oizo omela. Dieu tu peux les nzambe okuzongise na mamongaso na 2023 asaleli yango na 2000 asaleli yango sikoyo. Si Sarah a pensé que permission te na Abraham abota Ismaël Isaac alingaka na oya. Tant Ismaël a yé a perturbé le programme nzambe. Parce que c'est pas par lui que alingaka zala fils de la promesse. Où est ma bombe? Très profond. Non.
parce que ezali kalikila nzambe te parce que eza na bato mosusu abali te ma aboti elobi teke nzambe apimi mbali te mais ezalaki na kalikila nzambe te ndenge ezalaki pour avoir ça faut faire ça faut faire ça faire ça parce que na makambo nyonso principe ezali Ismaël aye peut-être Sarah asalaki yango mpo asepesa mobali na ye mais na plan ya nzambe échange makambo nyonso nzambe abi non soki akoli ye akomisa makambo bamamo Sarah ye Isaka ye donc makambo mosusu fo kotumbolaka nzambe odevanse ye opesi lokumu na ye biloko na ye alingaka gloire na ye ate mwana na kotike boye te zwa peti nake oto ekole boma nazwi permis parce que oyebisa ngai olingi nakomisa nzambe ondeni voilà ça dit nzambe asalaka na lolenge ebele nango soba il faut avoir la foi c'est une ferme assurance il faut bino bato ba ça dit baproblème oza nango na ndako yo moka moto oyebi yango na nzambe ka bandeko ba bolingo c'est profond hein? C'est vraiment très très profond et nazo sentir déjà que beaucoup recevoir allez recevez donc papa pour avant to kota na kati ya ya but bena ya sujet ya émission au moins une histoire toujours et toujours question ya suka na pesi nanu wayambo première dame émission na bino bomwe na yambela ki pe bino ye botala yango ebele bo s'abonner toujours na chaîne na bino Madoshako TV bilingue TV officiel pardon Edino TV bilingue et les lions de la presse papa balobi bandeko balobi te tuna nanu Mardoché tolingaka ye mingi il a l'air d'être pieux en tout cas banze mune Alexa Rabiso aye epé Sarabiso esengo pona nini bato bakomo sentir que na kati ya ba chantre sanctification ezali susute ezo likambo wana ezo uta wapi c'est problème ezali eza question on a baron mingi eza base oni mwana oyo akoli malamu aliaka malamu epa na ye na ndimita akosenga lipa na nzela ndimita akokoma mandia na nzela parce que azwi éducation malamu c'est-à-dire mingi lelo touti na bapaster moko baza fondement eza solidité j'ai dit hein peut-être nga mona za kati pour ça que tozouta na ba fondement moko OK papa na yo so mon papa na yo amelaka déjà cigarette je suis un exemple hein papa na amelaka cigarette suka un jour au mélange pour ça on déjà exemple madame mpona ye et vous allez pas si ya pexo yango pour ye moko amelaka déjà. C'est juste la sanctification, c'est quelque chose de personnel. Pour nous, on va tirer mbongwa à yibité, le bité kayi barate. Parce qu'à mon idée bat bazali, à mon idée bazali, à mon idée César azali, à mon idée le bazali, te suna yiba okanga. La vraie sanctification, c'est tant aux aïeux mon ambon, quand tu es toute seule avec le péché. Et là tu pêches pas, c'est là où le qui est vraiment à longue. Faut juste tozonga kana makolo. Faut zonga toujours, faut tozonga toujours. Parce qu'on peut pécher sans le savoir qu'on est en train de pécher. Inconsciemment, ça veut dire il faut zonga kaka. Parce que qui suis-je pour juger? Parce que je sais pas nzambe mutalingi ele kapara mutu wana pour commander. Ou juger le musu o nzamba aligné za ndenge wana. Alors c'est toi qui auras le problème avec Dieu. Donc par là, on confirmer au sale l'anzambe, on reste toujours que des humains. Non, on reste des humains, maman. Même les anges. Ceux qui ont des fois, ils ont des fois, au contraire, des fois, ils ont. Mais papa, est-ce que c'est ça non, qui parle là? Monseigneur Nzambe, on dit Monseigneur Nzambe. C'est quoi Monseigneur Nzambe?
Il faut que tous comprendre qu'on dit, pour être serviteur de Dieu, ils ont raté quelqu'un qui prêche, ce n'est pas un serviteur. Quelqu'un qui croit en Dieu. Ah, ok. C'est un serviteur. Serviteur, c'est ça que comme toi, tu es rabattu. La personne qui croit, qui craint Dieu, c'est un serviteur. Pour te dire, chaque émission, tant que tu es rabattoir, c'est pas consacré au pasteur. Pasteur. Mais le conseil, ils ont des païens. Ils ont des c'est pas ça le problème. Le problème c'est que nzambe na mono sembo. Pourquoi ça s'amène à mission na biso? Tu peux parler, faire semblant d'être mettre en veste, veste, cravate tous les jours. Il y a ta cravate, veste, il y a c'est à l'intérieur. En tout cas, bandeko ba bolingo bino moko boyoki eza question ya ko reconnaître que sali mabe ozongi na makolo ya Yesu na continuer kopesa toujours Claude Massamuna monsieur propre bambote ebele mwana ya Essonne. Alors papa, avant to kota ota la caméra au bete la biso di solo na yo une anecdote tout simplement inoubliable. Moi ezato kote la biso moi loyembo ya 100% Kasai moi ndampwe et remonter biso po to yo ki pena ba conseil et toucher biso makasi par rapport à ma soto solo li la première partie. Il y a émission na biso moi une histoire. Yesu wanywe nzambi wa bamoy. Shada ibya Pablo bambya ntonje. Yosu biji ngamba kabai bangu. Ashaba chiba ngamba kabai bangu. Tereja machi tatumva kujila kwanye yo. Zambi wabishi mechilobo cha makanda. Wakajija distenga jabalo banu. Ekele yo. Eleya ye tubikila chilobo. Kamana bampata wani papa wani. Na shabaji bamba bya chanana. Wakubila bya bolo ujamu Yesu champion. Adoshaku wa mamweyo. Umva kujila kwani. Chipana wa shinda benweyo. Umva kujila kwani. Chobe shawani pawani. Umva kujila kwani. Hadi soki nzamba yikujila na bisote mutako kangwate. Hadi mtusumu nazo lela teme. Maya misu zoki tana kati ya motema. Ya makambo azana ngo solution zo ngate. Abisa mtu musuka ke. Kozela te babia obeta porte mo mamuno esila. Na moni misu no eteli. Bibi lobi. Ko sa rolela. L'homme de 38 ans azaki na bandeko wa. Mtu obwaki na maya azaki te. Mamu mususu mona soki yeli mamba ta famille no ba ko sala ngote. Komito misate. C'est nzamba lingte ba beta to na likambo na yo. Biso ba oyo nzamba linga te ba famille ba beta to na ba problème na biso. Na ba malade na biso ba linga te mutabeta to so ngai te. Mazani ngaza wana te. Amen. L'homme de 38 ans, babaki mai ninga na été le jour là. L'eau n'a pas agité, ange pas yété. Mais baba comprendre te bangoni kaka. Ateleme ba no tambola. Otu yo tambola nini no ubiki nini. Pour mai ninga na kité. Les gens, les gens musu bazela. Bako toka na kuona place batika yo. Si ba liba moni ba kwa section mais ba na besoin za la ka wana. Parce que maman, 38 ans bébé na mai. Mutama watako bate mutu omelia wa to boa ka tabika akende yo kasi mutama wazaki te 38 ans na ma piste Bethesda moi bango pe cause ya problème na bango voilà mais un jour na vie à moto alléluia Dieu s'est levé Dieu s'est transformé en l'eau mbabi mai ningana te moi je vais y aller na yo ka mo me lève-toi prends ton image par contre été ko ka tambola ba tambola. On m'a dit, même si on a kende, si on a beaucoup kanga pour l'année. Ça dit, bah toi là, c'est pas une nenga fanda qui wana. Bah comment pas t'aider maini? Ça dit, bah comme monsieur Kolo n'anda quoi. Vous en avez besoin de famille. So famille bah y était comprendre la yo que nous avons allé bah y na bangote. Parce que peut-être bah y a qui bon comme sujet il y a témoignage pour la banque. So ngate pechu wana za nenga za
so ngate mais akoma ninga akoma wana siko biso ba oyo nzamba lingate ba bete biso tolo Dieu lui-même s'est fait chair j'ai fait l'homme pour venir me sauver naza elembo ya bolingo ya nzambe ça nzambe na kobetela nga tolo ke asali ndi na zabwe mutu to ya kobetela tolo ke so ngate te donc nzambe mama tout cas so ki yesu te musu azati vraiment en tout cas même bato mokili balobi 9 jours pour le voleur 1 jour pour Dieu vraiment donc papa nasengoka faveur moko kaka eza na papa moko alingaka yo mingi pe makambo oyo ozoloba ondire ayokaka banzemu na yo mingi komo na ye papa Claude Masamuna so koyebisa ka continuer bongo papa Claude Masamuna mibenga monsieur propre monsieur propre papa Claude Masamuna que le Seigneur te bénisse vraiment que banguna na yo bakufa te bamona ya sika onzamba osalela adi wamisumba baba wamisumba mungenzela malo malwango chimwenzela mesabi nzamba osalela okuyo usatane na ngote vraiment ya sika o nanu ba osalela bolamu asika ya chassis afungoli la chassis asaleli vraiment merci beaucoup nazo souhaiter bon anniversaire à ma fille Kiv Bapa longue durée de vie bon anniversaire à toi aussi Kathleen Mujinga off donc bana ya bama pa sa to boti bango na mois d'octobre bon anniversaire longue vie nzamba za la liboso na bino lokola alpha sima na bino lokola omega pe kati ya vie na bino sur terre apesa bino bokonzi likolo ya o nyonso alongela ki bino nekuzo papa siko nazo senga yo ta la caméra to komi na deuxième étape et pas iwape ovandi o réfléchir o meli pena pema eza na ndeko moko azotala wana abivi na ye yayaki ne kotika bato na mokili eza na moko alobi aza na ye wana akoma ne motema mabe kaka mpona komona baninga bazobonga ye eloko te abalaka te abotaka te aza na mokanda te eloko moko te donc avandi wana azoyeba te akobimela wapi ayoka ta papa histoire avi na yo o bolamu nzambe asalelaki yo et à Mouna à comprendre que les paniers circulent encore. À vous, papa. Merci beaucoup. Na web sa yom to sana ndako totalanga. Yom to komi na suka. Pona yozo mona ngo suka. Pona nzambe ze bandeli. Bible lobi. Baba na ko bomba bana mike o babota maki po bazali ko ba isango ya mwana moko ya roi moko abotami. Nzambe na bunzambe. Azu Joseph na Marie abi bozwa mwana bino boke na asile. Même Dieu lui-même qui était Dieu, ici il est parti na asile. Aïbisi mukolo et kokoma après na robenga nouveau c'est-à-dire chaque chose a son temps. Nzamba kabola mukolo na mukolo. Soki lundi asalite ba mardi osala. Soki mardi asalite ba mercredi osala. Soki mercredi asalite jeudi osala. Même si vendredi asalite samedi osala. Même soki dimanche asalite Dieu il est capable de faire ça mokolo moko na mokolo ya vie na yo pour que ça quelque chose. Okanda, papier, maladie. Ils ont la mot de tête. Na moto azana kondima. Tant que oyo moni, il est comme la monate. Moi j'ai vécu pire que ça. Pire. Manga bakanga banda bande lokumba lokola ne bakanga de bakanga pharaon bakanga mabande batika misu batika ça dit nzoto mbaba kolé yango na bande mais lelo nasa comme ça soki yesuté ayisanga ka minimiser maladie wana ngana lala na pareil na lala rapana lala il faut brancher appareil pour la lala. Voilà maladie ni insuffisance rénale. Ah ça quand même pas rien. Ouais. Là ba pasola nga ba tia appareil. Il faut ça pendant 8 heures. Il sur 20 heures, faut na y na 20 heures, il na brancher ngo na lali. C'est y a un des fonctionner na place à rein. Il fait tout ce que le rein fait. Nettoyer saleté, ko kabola masuba, c'est-à-dire rein ils vont monter en tout temps. Les médecins ont dit qu'il faut attendre longtemps.
faut passer par dialyse. Autour moi ça fait 20 ans dans Zélaran. Oui, Autour moi ça fait 17 ans. Moi ça fait 12 ans. Moins de 10 ans à terre Zélaran. Mais ce peut pas faire les. Je peux pas faire besoin en côté. On a la salle à 6 mois il y a dialyse. Après 6 mois. Je m'en abouto. Monsieur Kayembe, oui, on a un rein pour toi. Net na note, mais c'est une réalité. Pour un homme, la foi que j'avais, maman, dans un appareil, mais là on peut avoir un concert. Donc il y a ça, il y a na beti fikin, dans un contrat mon ça, il y a beti fikin, na pamboli bateau. Et si nous avons un sala pour nous ngate, nous autres ils ont voilà. Si on permet de faire ça, on a kenda qui ça c'est na ba poche na ba chasser on a kenda on dit ça. Gloire à Dieu. La si concerne qui elle va changer. J'ai minimisé cette maladie au baba mon grave. À l'hôpital, j'étais suivi ici à l'hôpital Bichat. Ayebi nga kumba ke ba retourne. Ngana za bilembo ya bola monzambe. Ça veut dire hôpital ba tuninga osana ba membre famille ou ba koya peut-être ba sala ba examen pour na bi nzamba lobi nesi ba na bi nzamba bina zela ye ni moko sa publicité là abina zela ye et puis na zela ye 6 mois après tout le monde a eu tigre Lorrain ni membre de ma famille ni quelqu'un que je connais. Et puis, dans l'hôpital, oh, rien, bébé, rien, banane. Ça dit, rien où ils ont la vie. Ils ont la même chose, bébé, rien, bon, nous autres, bazongi chose sur la dialyse. Que le monsieur après 20 ans, ça veut dire que ça la 40 ans, bah changer au caca. Maman. Mais tu as on a pour ma papi, c'est rien ça. Papa, attitude nini yango okoki kozala nango ntango oza na moma wana po toyebi ke papa na minute wana oza na kobanga fois mpe kokoningana mutu mosusu mpe eza nouveau mpo na ye do attitude nini okoki koyebisa ndeko na nga okoki koyebisa mpe ngai oyo navandi awa face ya la maladie ikozala nango mpo na koganye guérison makasi ndenge oganye boye. J'avais une foi inébranlable, imaginable. C'est-à-dire, même si on a que ça là, c'est-à-dire, même les effets, mais cet homme il est joyeux. Nazaraka ne sengo. Mais j'ai passé un moment difficile, mais nakenda musala na poche na. C'est-à-dire, na kipa ngoti. Piso minino bano tanga, bano sukola na nini po bato bele ba sana ban technique na bango ndenge basalela ka ba makambo. Kombo ya Yesu. Kombo ya Yesu. Ndena tiana na problème maladie wana. Nabi nakumitungisa te parce que même moto asale motoka. Pourquoi ateka ba pièce unique, ateka ba pièce de rechange. Yemo asala ba biki pièce yo beba ma ça déjà ba pièce déjà rechange nango abombi yango. Et combien plus forte quoi le créateur. Alléluia. Ça veut dire, na minimisa yango, tes problèmes minimisent ça. Comme ça, on le repamba. Oh, insuffisant de rénal, c'est rien pour moi. Moutoua salaki yango, yé mouko aibini au remplaçant. Parce que c'est là où moutoua salaki. Si là où moutoua salaki, on allait comprendre. Donc, ça m'a compris que ça même sida, cancer. Oh, maman. Ce que les gens ont fait, c'est paiement. Ou là, ou la mouki. Mais c'est cancer, c'est quoi? Maman, ils ont un bateau, ils ont un moyen pour les cabissos. Ils ont de l'argent, ils ont tout. Mais à la les boys, mais rêver, à 5 les réveils ont sonné, mais à la moukate. C'est pas les réveils qui nous fait réveiller. C'est sa bonté, sa grâce. Il nous a renouvelé tous les jours. Parce qu'il y a ma promesse, il y a une carte de la nécessité. Je suis à l'hôpital, je suis à témoignage, il y a beaucoup de réunions. Il y a 17 ans à Zéla, c'est-à-dire, commencer à minimiser tes problèmes. Je suis à l'hôpital, je suis à mais c'est quand même. Je suis à
On a CD, on a ça Mindele, on a ça l'infirmière, on a ça. C'est grâce à cet homme que je chante ici, que je suis sauvé, que j'ai minimisé toutes ces maladies-là. Donc, problème aux gens, on a peut-être ils n'ont rien. Peut-être ils ont des problèmes à papier. Qu'est-ce qu'on a à papier? On n'a rien à papier dans le beaucoup. Peut-être un problème à robot. Qu'est-ce que Bible le déclare il y aura ni femme stérile, il y aura. Ça dit, nous avons ça déclaré déjà. Au lieu de nous qui t'a pas le Dieu n'a pas besoin de venir. C'est à toi d'être convaincu. Qui ah maman, l'école est tellement bon, c'est mon corps, ça mon ana. Belle bateau nous la mabele. Belle bateau ma belle anga le pango yanga. Nana sabete à l'école to. Pata ou ma pate zanga. Nzambaza bolingo siko papa pesa bango en quelques mots conseils. Donc conseil je peux vous donner malgré tes problèmes, malgré tes soucis. Malgré nyonso oyoko mona, malgré tu es rejeté, malgré tu es malgré tout, ça veut dire tous les malgré là. Et sache qu'il y aura un jour dans ta vie. Nzamba okawusamba ya misu na yo sans que tu yoiba. Peut-être que toi ça ko kisango, mais azela attitude na yo pour comprendre que j'ai un Dieu qui est capable de minimiser toutes ces maladies. Nzamba okamo yo pozo ozo banga maladie aux zango. Si vous avez une minimiser le problème, au moins la solution. Vraiment, pour finir, je dis merci. Je dis vraiment merci, Machako, pour l'émission, l'histoire. Je remercie aussi notre ami Eden Image, grand prêtre César Ngadi, grand frère propre, Yalolo. Chouami. Pour le solo. On n'a pas mboulé l'équipe. Nzamba Baksasu Oyosaki na kat mesika oyo se multiplie encore. Que vos ennemis ne meurent pas. Bino bosambela rapport si vous avez un ennemi il besoin de l'autre. Quelqu'un qui n'a rien il n'a pas besoin d'avoir un ennemi. Dans le monde tel bon on pas soigner ça. Ça veut dire que là c'est déjà fini. Quand on parle de toi ça veut dire que tu as quelque chose qui est déjà mis en toi qui est zo bang sabango. Akotinda taba bomba ba oya po bandi misabato ke mutu wana na nzambe. Donc que vos ennemis ne meurent pas, qu'ils restent en vie. Vous là votre album, votre single et singolé vous allez les single. Donc ne pleure plus. Pour toi les lignes nzamba osala na été. Mais oh so ça na single zo komisa ye akosala po comprendre que y a Nzambe, aza au-delà, il y a maladie. Amen. Moi, que le Seigneur vous bénisse cette émission. Que tout à tout là qui est Nzamba bilembo. Papa, yebi que moi n'a pas comme koyemba. Ok. Comme on est Kezia NK. D'accord. Na kosenga na Edino TV bilenge abo ke la biso moi extrait. Wazwe yemba yepe bolingo na Nzambe po. Témoignage pour la vie. Donc bientôt, Kezia, on va faire un featuring. Voilà. On aura l'occasion. Voilà. Donc papa nazo senga bino bo sunga génération o ezo continuer zo landa bino bo za exemple. Kezia NK. Kezia NK, on va faire prochainement un featuring. Voilà. Même en portugais. Voilà. On va voilà, yembi pe na langue abazo tie la bino Kezia NK et puis bon s'abonner massivement na Kezia NK bo encourager pour atikalaka na nzela wana ya kokumisa Nzambe na mungongo o Nzambe apesa ye Kezia NK yanga bita bakombwe bele Nzambe na yo ekausa bijoli nanga isikana lela na koma koseka makambo etungisa kabongo inanga Shama Baba tenda ayo yo 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 tenda baba tenda baba wa majabu tenda baba tenda wa uzima tenda baba tenda Mungu wa salama mama 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 tenda baba tenda wana wa wajane 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 tenda baba tenda
Tolandi Mardoché Kaembe. Donc azalaki na ye entre Congo na awa yango to bandai komona ye vraiment ya mingité. Boyoka Kasai 100% Kasai kaka ndenga expliquer bino na album na ebo landa vraiment émission oyo jalousement. Donc à TI vraiment, donc à TI. Merci d'avoir suivi cette émission vraiment avec beaucoup d'attention. Votre Mado Chako, merci beaucoup papa. Ndenge ondima ki ko faire partie de l'émission Oyo. Zambe a pambola yo papa. Merci beaucoup maman. Azala liboso no lokola alpha. Si ma vie no lokola omega. Makamuno nyoso yozo sala. Na santé pe libota mobimba. Apesa ba victoire walongela ki onekuuzo il y a 2020 ans jusqu'à sa venue. Merci beaucoup. Vraiment merci. À continuer ko sala na vie na au témoignage. Azala déjà témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Tokutana na édition mususu ya moi une histoire Mado Chako na bino.